Mawana moto oyo atelaka moto, mawana oyo atiaki lika na ye pa na moto, kasi sengo na oyo atelaka Yesu Kristo libanga na talo pambate, ba banso batelaka ye motema, ba yokisa makasoni soki mokete na bino banso, ba bozui libakwa kolanda basango ba Kristo mokolo mwa lelo to tombe na bino banso, bolandi malamu. Donc la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai. Bandi kwa fe paku baki bongo ko sepela mibu tuku mitano na mitano ya bozalisi ya lisangali ya bango na ntina yena bango banso basangana ki na ntina kupambo na nzambe na maemanso azali kusela bango na lisanga lia bango bana nzambe basai na nzambe bipai na bipai bayaki meke na ntina na kotalisa reconnaissance na bango epai na nkolo tolanda. C'est vrai, le diable est à côté. Le diable vient donner les autres conseils. L'enfant de Dieu combat en se mettant de loin en avançant. Le temps que nous sommes sur le temps de la fin. Où la Bible déclare si Dieu va refroidir, les gens n'aimeront plus Dieu. Les impressions sont des impressions de joie parce que ce qui se passe actuellement pour notre célébration de cette église, on dirait que c'est la grandeur de Dieu. Cela montre l'amour de Dieu au-dessus de cette église, au-dessus de tout le fidèle. Et c'est Dieu est un Dieu malamu. Comme le dit en lingala, malamu, c'est un Dieu qui n'a pas de différence, un Dieu qui donne au centuple. Et cela montre sa grandeur. Donc mon impression c'est la joie. Un joie que je ne sais pas estimer, que je ne sais pas détailler, mais nous rendons grâce à Dieu. Nous disons merci parce que c'est Dieu est fidèle et il ne ment jamais. Parce que toyebi ete bato babandaka misala na bango ko créer ba église sur base ya nzoto ya bakisi ya ba magie pe ba église ango ekendaka liboso te mais oyo ya fait pa konzambe malamu et salemi sur inspiration ya nzambe ye moko na nzela na musali na ye papa na biso apôtre Aidi na bala lelo ekokisi 55 ans uta mokolo na mercredi tosala ki marche pe ba campagne elandani na makambo nyonso ndenge ezoleka nyonso eleki malamu impression eza malamu esengo etoni na motema mpona komona église ekokisi 55 ans. Extrêmement bonne parce que c'est comme vous l'avez dit, 55 ans, c'est déjà l'âge de maturité, c'est-à-dire que l'église a grandi, l'église a mûri et ma joie se confirme beaucoup plus davantage par le fait que notre papa, le père spirituel actuel, le révérend Erego Aidin Abala, a une grande vision. Et une grande vision qui se concrétise actuellement par la réalisation des œuvres grandioses, des œuvres qui sont remarquables, qui sont appréciables aux yeux de tous et qui se passent de tout commentaire. Et voilà donc, c'est ça qui fait encore notre grande fierté, parce que l'Église a mûri et l'Église est dirigée actuellement par un apôtre qui a une vision exceptionnelle et cela est vu aussi de tout le monde, de toutes les œuvres grandioses qui sont en train d'être réalisées et qui n'ont jamais été réalisées. Première extension, il y a la borne centre évangélique Arche Alliance Masina Bango, Baibaki Bongo Kofungola, Milulu Mia Bango, Oba Bengi Bongo, Convention missionnaire internationale, et puis Wapi Sangisaki, Ba Archoise, na Ba Archa Nyonso, Yamolongo Bimba, Uyu, Bayaki Meke Penza, Ndenge Bozali Kolanda, na Bilili ya Solo Penza, Ezaleki Mokolono Esengo, Ezaleki Bokutani Monene, Yako Pambola Nzambe, na le lenge azali ko bate, la lenge azali ko sunga, pe le lenge oyo
oyo azali kosala na centre évangélique Arche-Alliance Masina oyo ezali bongo bipai na mboka na biso ya Congo pe na libanda ya mboka tolanda boni milulu yango elekaki. On passe la ligne d'élévateur et là on passe avec le cœur blanc et nous sommes là déjà Niagara. Nous remercions le Seigneur. On va parler maintenant des fils de l'Arche. Des fils de l'Arche. Ayant l'intelligence des temps pour savoir, pour discerner ce qu'il devait faire, ce que nous devions faire. Kaka ndenge toyebisaki bino bandeko ya centre évangélique Arche-Alliance Masina bango bafungolaki bongo convention missionnaire internationale tolanda sikawa boni basai na nzambe moko sima na moninga babaki bongo kopesa biso makanisi bango na oyo etali milulu miango. C'est avec crainte et tremblement parce que pour un message il y a qu'au discerner temps. Il y a qu'au discerner temps, ils allaient pour n'engager poids, il y a Makassi. Il y a Makassi, il y a de cela, il y a de cela à peu près plus de 10 ans. Le fardeau on n'avait pas n'engager pour n'aller cambo à temps. Au Ebi, c'est toujours ça là. Tout ça de la Congo, c'est long. Mais comme kitango ya etika la pona biso mogote to bimisa yango po ete bana otoza ko kamba bandeko tozo sala na bango bayoka yango ke senge na biso ko tambola lokola bato nyonso te ke senge na biso ko yeba tango pe to yeba eloko ni tokoki ko sala na tango parce que likambo na likambo ezaka na tango na yango ezaka tango ya kolala tango ya kolamuka tango ya nini. Mais tango ezali oyo bana ba discerner que babi tango ezali tango nzambe alobaka pour David a régné. Alors ceux qui biso to tomboli Yesu te nana ko tombola Yesu na mokili. Ceux qui biso to netoli Yesu te ceux qui to annoncer bonne nouvelle te nana ko annoncer yango. Voilà pourquoi tokutana ki me pona ngai bon ezali fardeau yango na uti ko décharger yango mais fardeau etikali ka eza vision. Eza vision, ceux qui montent dans la vision, il faut avoir un fardeau. Fardeau, il faut passer en action. Autrement que passer après vision, tu as un fardeau, tu passer en action pour te transmettre pas dans la bataille. Alors, na réunion à l'élo, na retenir l'élo mowa mutuya, ezali temps, koeba ko discerner temps, pe koeba nini toko sala na temps to tiko discerner. Parce que, nous avons l'habitude de faire tout le temps la même chose. Et Sengeli, à un moment comme celui-ci, que nous puissions réfléchir, tiens, on a toujours l'habitude de faire la même chose, et l'eau qu'on n'y toko changer, direction nini nzamba rope sabiso, à travers Milulu Oyo, je pense que Dieu va nous aider. Malaxia lelo, motei, mosal nanzambe, ayebisi biso ete biso to discerner tango et puis bana Isaacar bayebaka tango. Nous sommes des êtres mis à part. Nous n'allons pas suivre les choses de ce monde. Nous savons que notre Dieu a ses principes, ses commandements, ses préceptes que nous devons suivre, ces lois aussi. Et c'est ainsi, les serviteurs de Dieu, le pasteur Sembelo Yela, pasteur titulaire de l'Arche, nous a... Boye bayete maangani yango kosila mokola lumingo ya poso oyo na bino banso totombeli bino boye malamu na convention missionnaire internationale. Et Tonga na Zambé, la grandeur de l'éternel, Bango Baba Kibongo, Kosepela, Mibu, Tukumi Baleto, peu 20 ans, Yabozalisi, Yalisanga, Yabango, Zaki Mokolo Monene, Yabotoni Zamba, Takomika Katana, Atako Pasi, Atako Bambonge Kasi, Nkolo Atiki Bangote, Nkolo Atambo na Bango, Nantina Ena, Basangana ki, Lisanga, Yabango, Mpona
kopambola nkolo kozongisela nkembo lokumu mpe matondi na oyo nyonso asaleli bango mpe akokoba na kosalela bango tolanda. Ans au Tokoksi Lelo, ezali facilité. Je me rappelle très bien que Tobandaki, Tozalaki na Elombe na biso, Abandaki Musala Oyo, le docteur Étienne Chimpepe à son âme. Il a commencé un travail avec détermination, à Mipesaki, à participer. Il avait donné le meilleur de lui-même pour être église Oyo et Koma quelque part. Mais arrivé à la 10e année, Dieu s'est décidé de par sa souveraineté de Yakubengaye Painaye. C'était une perte énorme pour l'œuvre de Dieu qui est la grandeur de l'Éternel. Mais par sa grâce, les lots 10 ans depuis qu'Enzambe a rappelé qui est, Dieu nous a soumis à une très grande école. Une école où nous avons pu apprendre beaucoup de choses, Papa Olivier. Makambo Bele Salamine à 10 ans au Banda Kendaki, église, Konetaki mouvement, et Konetaki Mbulungana, et Konetaki Makambo Bele Bele, mais Mukolo œuvre. Parce que l'œuvre n'est pas humaine, elle est divine. Mukolo œuvre, c'est choisir les pions qu'il faut à un certain moment et qui auront la tâche de bien conduire l'œuvre et l'amener à bon port. Par la grâce de Dieu, après ça qui biso makasi, après ça qui biso moi mayele, après ça qui biso moi boigna, après ça qui biso surtout moi motema, parce que la pastorale c'est le cœur. Pona osala musalo to sali, oyo résulté ali elongo na bilombe na ngai to sali ebele. Voilà un peu. Shalom peuple de Dieu, c'est votre humble serviteur le pasteur Roger Botomba de l'église Maison des Brebis. Biso bana ya Maison des Brebis, tozana milulu munene na date ya le 15 janvier 2023. Totalisé 10 ans d'existence. J'ai invité Bino Nyonso Bato célébrer Jésus-Christ. Na bolamu asaleli biso pendant 10 ans d'existence église. Pe na lusungia molimo mo santo. Yani olansembela na peuple de Nyonso au bazana République démocratique du Congo, même à l'extérieur du pays. Le 15 janvier 2023, les 10e anniversaire de l'église Maison de Brebis na bengi bino boya to célébrer mokolo na elongo na Jésus pe nkolo Yeso akopambola bino basel na nzambe nyoso bayebi Maison de Brebis bayebake biso tokokisi 10 ans tozana posa soutien na bino na nzela losambo église ezali na avenue Mangai numéro 24 croisement na ngone Ethiopie na commune na Kasavubu quartier Lodja mbela na ngai yangwana kolo Yesu apambola. Le monde mama likambo oyo mosakonda nkolo Daniel Kanyiki azali kokabola mikolo miye na bana nzambe ya ACK Cité Verte boyeba ete mokolo na mokolo bana nzambe bakoya penza meke na ntina na koyoka malakisi to emoniseli enkolo atekati na mosali na ye Daniel Kanyiki boyeba ete mangani yango nde esili omokolo ya zomi na moko ya sanza ya libwa bino bandeko nzinga boya penda meke na ntina na koyekola mama na likambo oyo emoniseli oyo nkolo apesi na mosali na ye homme démon pe femme démon tolanda boni alimboleli biso. Oui, nous avons parlé de tolobeli likambo ba femme démon et homme démon dans l'église et totalisi bato d'abord église et Utiwapi et puis église ezaki présenté premièrement na bana Israël, donc ce qui veut dire Moïse comme type à Christ et puis Israël comme église
et les ramassis comme les hommes et les femmes diaboliques au bazar infiltrés dans les églises corps du Christ actuellement. Et puis nous avons démontré réellement les combats sacrificatures et ndenge uti et nandenge nzamba mimonisi à partir Kobanda Moïse et puis na Jésus-Christ. Et nous avons signifié par Bana Nanzambe que le premier sacrificateur après tombé, il y a sacerdoce, il y a Moïse. Le premier sacrificateur, c'était Pierre. Beaucoup ne le savent pas, mais le premier sacrificateur, la sacrificature à Christ, la sacerdoce à Christ, c'est Pierre. Puisque nous, on se peut s'amaquer par Pierre. Et Nayango, Pierre a kutamaki pe na ba homme démon, ba femme démon dans l'église. Yango tozwa ki exemple ya Ananias na Saphir na oyo basalaki comme d'habitude, donc bazaki ba fandi une église mais vous avez un comportement mabe. Ya koko sans Nzambe. Misala ba homme démon, femme démon, même dans des offrandes, ba kosa kakaka. Azo pesa oyo eza yango te. Communauté à ce cas, tozana clôture, toujours préparé, mais tout ça déjà en plein service, auto-clôturé en gros. Évoque l'idée ou la pensée des possédés. Il y a d'arracher, de capturer sur quelqu'un ou un groupe de gens. Et nous devons comprendre que pour ce qui nous concerne, tous les doubles, tout le sens, devoir intervenir. Nous allons agir dans les deux sens. Il y a des choses qui vont s'accomplir automatiquement. Mais pour certains d'autres, nous serons appelés à nous lever pour combattre. C'est une année de grands combats, de grands défis. Nous allons appliquer ce que nous avons appris. Alors que nous parlions de l'oracle, la lampe brûle encore. Le mystère de la nuit. Il est temps que nous puissions appliquer ces choses. Tu te lèveras, mon frère, ma soeur. Tu te lèveras pour chercher Dieu. Tu te lèveras pour combattre. Tu te lèveras pour te posséder. Tu te lèveras pour arracher. Pour compte. Et pour posséder ton héritage. Et la volonté de Dieu. Je suis en train de m'adresser à quelqu'un. Et si tu peux te révolter dans ton esprit et t'élever pour dire qu'il est temps que l'Éternel agisse. Il est temps de moi. Bande kwa fondation Kadi Mosala bango bayebaki kokabola lipa elongo na ba mama baye bakufela mibali na ntina na kotosa elo banzambe eza koloba ete religion solo ezali ya kosunga bana baye bakufela baboti elongo na basi baye bakufela mibali ya solo penza esengo zaki makasi pa ba mama na ntina na kozwa lisungi ya bandeko na biso ya fondation. Ma mission c'est de rendre les gens curieux. Oui, parce qu'on a attesté, c'est ma mission parce que je suis une femme à mission. Donner c'est bien, il faut aussi le démontrer par nous. Et vraiment, Valérie, pour la passe, n'est pas si à vous on est manifesté en plus sur ma mission. Mission la mission, quand on est sur le bas, c'est pas qu'il faut aider le veuve. Je dis les orphelins, tout ça, comment on va projet d'ici l'année prochaine, on va comment approfondir sur le projet.
je suis natif de Matete, on a besoin d'encadrer ma gêne Matete. Dans l'autre monde, j'ai envoyé par les colonnes. Vu que dans natif, Awa, Napotami, Awa, Napoli, Awa, parce que la fief, je peux être comme ça, c'est ma base. On a besoin, quand on va plus de ma veuve de l'orphelin, ma jeune mère en difficulté. Donc vraiment, yo et ça, c'est chez ça, au hasard, besoin de la maman, il faut comme Aya, pour rejoindre la biso. Dans un bateau, dans la permanence, dans le bureau. Donc il faut comme vraiment y bandir en marche, Boya, tout le ça n'a pas idée, surtout pour l'évolution, puis en pour que l'État va avoir la bonne. Parce que hier soir, ça a voulu, ça a voulu, ça m'a dit que les musiques. Quand mes acabes, maman veut, et pour la précision, vendredi passé, donc on est dans l'orphelinat, puis on paye ça, on paye ça, orphelin. Parce que nous amènent à Bisso, à Tata orphelin, à Zamibala, il y a un moment qui a dit, le roi, il y a un orphelin, à Baki, non, n'est-ce pas rare, on a bateau, on va faire la mibalité. Na soka mpona bato bakufela mibali te na lesa mpe bana oyo baza bakufele lokola ngai yango wana mpe tokendaki elekaki na bachaine mosusu bino bozalaki te lelo loko eza mbala na bino ifo bato bayeba ke mission na ye eselimite kaka na bamama te bana mpe bazali alors toza mpe na biro toza koétudie so mbala nsima tokoki koélargir espace pour ke bato mosusu mpe bademini mosusu mpe bameka kozwa mwa loso mwa lipa mwa na kombo ya Yesu Kristo. Peuple des dieux, ceci vous concerne. La communauté des églises Pentecôte en Afrique centrale, CEPAC, organise une conférence biblique première édition qui portera l'étendard sur investir dans l'œuvre des dieux. Durant 2 jours, soit du 16 au 17 janvier 2023, de 14h à 18h, vous êtes conviés à cette grande rencontre des étoiles. Vous aurez comme orateur le pasteur Bienvenu Matinda, pasteur Bouga, pasteur Roland Odalo, pasteur Kyungu, pasteur Amissi, pasteur Daniel Kawata, la salle chaubeuse située sur le boulevard du 30 juin, référence au texte Africa et les lieux indiqués pour cet événement. Cordial bienvenue. bandeko ya centre évangélique la résurrection bango bazalaki bongo na milulu minene ya mikolo tuku mibale na moko pe wa bazalaki kobondela mpe kokila boye baite basisaki yango o mokolo ya ine ya sanza e tolanda boni nakumisi pe le visionnaire papa na biso Dominique Ngoy nakumisi pe papa na biso Jean-Pierre Lutumba na nyonso oyo kosalama na Congo Brazzaville nakumisi pe papa oba oyo ameminga na bisika oyo nazalaki moto pamba ya lakisinga nzela ya nzambe ti oyo nakomi awa na esika oyo thème na biso euti na papa na biso Dominique Ngoy sur le Dieu d'alliance. Nzambe asalaka b'alliance na basali na ye yango wana il fallait kosala mosala ya monene bokomona na nsima ya bimage bakisi na biloko oyo bayi kotika awa ezalaki na basi oyo bakisa bakisi mpona bamonaki libala il faut mpona ozwa mobala vanda sur place il faut kaka kisi yana bajeune ebele bakota bakisi ebele mpona makambo ya mbongo. Donc il fallait départager ça. On a tout le monde ici bateau importance. Il y a alliance et deuxième semaine il fallait tout ça là, tout parler de l'alliance maléfique, ma bé à l'alliance maléfique, ma conséquence nango et nzamba sali mingi a sali grâce, bateau mingi bayi comme ma biloko. Au bon la banda ko baki na biso une église, mais de temps en temps ils consultaient les marabouts. Bon qui na makambo culte. Ils ont mené beaucoup de choses graves. Ils dormaient dans le cimetière. Il y a eu beaucoup de témoignages. Et Nasuka, semaine Nasuka, il faut te parler de la nouvelle alliance. De Kotsi Bato, l'alliance Yassika, alliance au Jésus Lobi, a eu pour servir, a eu pour se servir. Donc alliance est sans intérêt. Parce qu'il y avait 2 médiateurs. Il y a le premier Adam et le deuxième Adam. Le premier médiateur, il ne voulait pas rendre compte au Père. Il faisait tout à sa tête. Mais le deuxième médiateur qui est Jésus-Christ, il est monté à tout
akoloba na papa na ye papa motalobi na sala boy papa motalobi na sala il faisait tout akika rapporteur ça c'est le bon médiateur et puis l'air aloba na biso akina ba intérêt te akoluka bo kondité alobi oya kolandanga asali mibeko nanga ana facilité au moins na papa le kola ya moni papa ana facilité par ça ba miracle oya sali et c'est ça alliance ya sika to koti bango to sisi ba te ba répondre ba koti jeune ba sisi petit na suka pour te prendre ko koti sa année ya sika il faut qu'on remercie Nzambe na makambo nyonso asali na biso année oyo na mabe na malamu parce que Bible lui rendons grâce en toutes choses donc les amis moko na biso to kola la pongité ka pona ko rendre grâce na bo moi o Nzambe apesi biso pona ko kota na 2023 et tozana pour un peu ya monene na 2023 to koyamba papa na biso Titi azali moko ya papa na biso na centre évangélique ya résurrection na Kisasa tokoyambaye na fin du mois ya janvier to ali pe na invitation moko au papa na biso Lutumba lobi ya Henri papa ye tokoyambaye na tango ya suka ya avril et puis tokosambela mingi tokuta na papa na biso tokaka na sango papa Dominique Ngoy vraiment tokozela ye tokozela pe maman Hélène Nzambe akumbama Nzambe asanzolama il fallait quand même là il fallait rester à 21 jours. Alors papa avec la tâche dans l'autre aux autres il faut ça continuer en tout cas je suis choquée parce que 5 ans sans voir ma fille. Il y a des moments où elle délirait là-bas, maman, si tu ne viens pas, en tout cas, moi je vais rentrer. Quand on a papa t'a marqué, en tout cas, déjà ça veut dire ça m'avait choqué. Comment ça, on a 5 ans, dans ce monde a été. Papa a joué quand ce que je dis, c'est moi qui dis, non, on dit, il faut que parce qu'ils n'ont ça, parce qu'ils vont ça, alors, vendredi, quand on a c'est plein de jeunes, papa il m'attend, on est là, parce que là, on est sur le salaire pour la distraction. On a joué là, semaine prochaine. Après, quand on a un petit en tout cas, ok, ceux qui ont un côté passeport, petit. Papa, ils ont a commis la chambre, ils ont s'échangé le téléphone, ils ont béni que madame a dit ça et Direction commune ya Selemba na quartier Eradi na orphelinat partage ton pain o ekumbamaka et pa ya papa Max Mbenga équipe ya Kelboul basali visite guidée et sika bana balalaka sima ba pesi bango bilamba ya sika ba sapatu pe biloko mususu bana basepeli pe ba communiquer toza bana na ye asunga biso vraiment tikete nzambe na lola pambola ye abaxele bele vraiment atika ete na musala zo sala nzambe akomise bisika nyoso alinga kokoma nzambe vraiment abaxela bango vraiment oezanga kina ndenge asali geste ya boelobi pe tokofete na ngo Max Mbenga responsable ya orphelinat partage ton pain yepe asali message David Sala ozali ministre te ozali député te ozali journaliste et tozane sengo na kombo bana nyonso tu ya orphelinat partage ton pain avec celui qui a faim o tozana ngolu ya kokamba kopesa yo merci ndengo sungi bana opesa ngo na motemba na mobimba eza bilamba solo en tout cas na bonne année 2023 oyo bana ya orphelinat balati kitoko grâce ya partenaire ya Kelboul o ezalaka na Turquie monsieur David Talamaku oyo alekeli na nzela ya Kelboul mag na DG na yango David Ntsala basepelisi bana yango ba orphelin nyonso balobi un grand merci papa David Talamaku nzambe ya pambola yo pona geste kitoko sali ya kolatisa ba orphelin na bonne année oyo boende zalaka eki Vous
Bien-aimé dans le Seigneur, ngonga ya kosimba biyano na mituna ya libala na yo et belemi. Voici un rendez-vous sacré à ne pas manquer, à ne pas rater. C'est 15 janvier 2023, une soirée des destins. Qui trouve une femme trouve le bonheur. Donc ce qui libala déjà makambo bandi, bonheur ezawap. À partir ya moment moto na Nzambe tumba. Et nous connaissons à la base. Il y a makelele na libala ya ma sœur. Bien-aimé dans le Seigneur, voici une soirée unique des destins pour dire non au divorce répété et dire non au remariage répété. Alors voici l'Assemblée puissance du Christ qui vous invite dans une soirée spéciale sur le destin dans le mariage. Bitumba entre yena mobali na ye persister na libala. Libala ni ezalaka na kimia te. Eloko nyonso ezalaka à la base ya makelele na libala ya mwana mobali oyo. Ce 15 janvier 2023 au sein de l'église Assemblée puissance du Christ sise sur l'avenue Yangambi numéro 70A entre direction Chaba et Asosa dans la commune d'Engiringiri au 20 de la commune Zingazinga. Ceci te concerne à travers l'homme de Dieu, l'apôtre Pierre Senki Ngandu. Bayeli ne poto so papo na mamoy. Akola sana mao to yele na ndenga boboto bonde ayebo. Après lobi osutuki mukolokoti saka ye me mukolokoti saka selibana kati ya vina yo. Banguna ya libala na yo, banguna ya kobota na yo, banguna ya kobonga na yo. L'homme de guérison des blessures intérieures. Kozanga te maman, kozanga te papa, makamboyo etaliyo, obuni mingi na makambo ta libala oyo. Bien-aimé, atayo mtoza na fiançailles. Loba non, na ba déception multipliée. Toboye yango à travers ce grand service, une soirée unique le 15 janvier 2023 de 15h30 à 19h. Yayo basi tu représenter le monde au soutien kaka bazui et pas mutu mais au prenaka yo ozana ye je te bloque entre mariage continue dans les vies aux hommes ezali yote libala mokano na Nzambe kolala pongi te atezalaki balie me Nzambe alobi akoki kobongisa oyo ebeba yaka olongi na libala au vivre stabilité okwei na libala au vivre instabilité. Soirée des destins. Bienvenue à tous. Que le mariage soit honoré de tous. Bozalaki ebele ya kolanda basanga ba Kristo mokolo mwa lelo tika ete nkolo apambola bino mpe azali yano na mikumba mya bino bolembete basolisanga miso na biso